beaucoup André Njeka. Sans plus tarder, on va pouvoir recevoir notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit bien de Phénomène Ladi Essobé. Donc on va pouvoir l'acclamer. Hein. Ladi Essobé, Phénomène, rien à dire. Je pense qu'il y a Ladi Essobé, donc quelqu'un qui est à féliciter. Ladi Essobé, bonjour. Ouais, bonjour, Mos. Comment? Ouais, tranquille. Que surprendre la répétition. Hein. Ah, vous allez bien, c'est pas le maras. D'abord, bonne santé, et puis santé à groupe. Ouais, santé, il y a bien, il y a un mouvement vraiment qui toque. Alors, tu vois, ouais. Merci beaucoup. Donc là, Phénomène, Ladi Essobé, un bibiso na groupe naé. D'abord, plaisir, mais toi, surpris, et au tal, au moni. Plus de 100 personnes nous ont dirigé Ladi Essobé. Oui, c'est entreprise, hein? Il y a ça, on a dit. Danger, le mouvement Moro et Tira na RDC, vraiment, mouvement ils ont posé, ils ont encadré l'artiste. Ils ont dit c'est une fondation. Ils ont moni bateau, tout balinga rosala vraiment art na bango. Nandenge ya valeur, nandenge pena que basala art moko, ba comprendre que basala qui art pena ya solo. Ils ont moni bazana racha lisboy. On est théâtre dans l'église. Ouais, na bandi théâtre nanga na l'église, na l'école. Tant aux autres na bachik, moni ba zozo biso na ba activité culturelle, y a ba promo scolaire. Toujours ça déjà ba théâtre ngo na ba école, ba activité mususu ezali na ba paroisse. Wana école nini? Ah, école kaka. École kaka. Donc biso za bana totangi na ba mission ni banini talaka. Depuis que oza muto chango parce que chango ma des fois. Donc école kaka, école moko na bana tanga wana. Bana ozo biso. Toujours sala ba théâtre. Mais tant na o comme na ba tamu buye na linga vraiment le quoi boulot ngo na bana linga ngo trop. Na linga isko vraiment na kota pena kati nango. Nde na aki ko kende na groupe moko buye. Nangaba mukubi théâtre et pas ya président nanga venanga hyper nanga opena kotsanga idéologie monsieur Mbamba Boisi ya papa nde abandai ko encadrer biso to akipe moi ebele na kati ya groupe wana après na batam siko mususu na koma ina besoin vraiment na bima na koma siko vedette nde na kendeki na nouvelle oyenge pa ya mon vieux propre président Nangai, vieux Jacques Moukoza maître pa imangwaunde wana alias Madefa. Voilà vina biso. Azwa ki vraiment mission. Mais tant que qui pas ya maître pa imangwaunde wana. Okute banani tango yaki. Nakuta ba to belé nakuta ki ba bébé santé, nakuta ba Willy Mambu, nakuta ba Patrick Chic Norris, nakuta ki ba nakutaki ba nani ba tukuta ba vie mundweri ba laki vie gaou azalaka mais atika ravana na palais après tanga na yende sikoyo aya kozonga nakutaka ba vie kisita nakutaka ba mère bagata vimbo bon ça na José de Londres José toyaka banzela moko apepe banzela moko na de Londres José penato banane nzela moko. Ouais, na bana osepela mingi na comédie oyo fait Maréchal sans souci ya bana osala. Na za osepela pe na style ya Commandant Danga. Na bana osepela na style ya fait Kikwanganja la vie à Lioche. Na bana osepela na idéologie na esprit ya Vemangobo. Abana osepela na ko sepela sous na style ya Veranga Siatou, Mystère Siatou. Et puis na bana osepela sous na Charlie Chaplin. Charlie Chaplin pour dire que Essobé mon a très musica. Mais théâtre nini sketch ni bosala ko e miso ma ke batbayi ba yo phénomène et puis ça en plaire. Est-ce que vous gardez un peu moins souvenir? Ouais, théâtre à Liboso vraiment na le cas na moni pena que l'idéologie moi ntsunge yali. Et qui na nouvelle oyenge na première pièce au penga pena participaka na mbongo epesi kizunguzungu na zai rôle na ki barman na rôle à barman mais tant on a bêta qui en va na ba style na nga ya ba la banzembo po ya live maté
bato pena batsaka cave rapidement et puis oyo pena confirma pena que oyo aza pena mutu osala na ete tant tosala minyololo wana départ na biso tant tosali départ na ba ve mundweri tosali pesa liboso minyololo donc nga na aki bon oyo ka boyebi malemambwa malemambwa ouais voilà donc yango même Félix Wassé gwa monstre d'amour to pesi ba mbote belé azwaki yango même okota même na clip na ouais na kota na clip na ye donc biso to ina orchestre na biso to bano betango tant to sali cri wana malemambwa tant sali succès to sali yango pe cri to komo bino na orchestre mais sikoyo ya na musicien mo boye ya Félix Wassé quoi aza pe njilwa donc aza master mais ngana master ya venaye Papi Louange ye biso to on répéter na quartier 7 ye pas à moi na 7 abana yo ta ba répétition na biso nde ba ozwa cri wana bango na ba jos ba kenango ba ke betango na disque to ba beti yango na poto ba moni siko ke esala succès au saranate ba otala siko ke bo to beti au sa succès mais kolo nango siko do a partir poto déjà vena nga grave comme obenga nga beti nga nde nini boy to koma ba pi azotindela nga pe moi ba chweke moko pe boye moi ba plan so uti voyage aye mais nzoka nga na ba ete avion aza bolingo fort akabela nga trop boye nzoka ba na plan ba yebi déjà que ekobeta autant comme isuko na yaka na cha face na clip moi pe susu ya ko tenir ba rigueur ils a été parce que déjà to kota na moi bakati OK yebosa kibongo nga saka kongo kutu akoloba te po nga soki ata te atete famille na nga ba okunda nga famille na nga ezali soki ata bato théâtre te saka yo pour vendre famille vanda famille nzongo to yebi peut-être répondre à bon te na lobika bongo nanu parce que po olongola nga nanu deya na ba calcul wana ndenge ke lelo so nga na ate nga na ko na artiste munene na sali donc art moko bo ya valeur na kati ya mboka ozo mpwana famille na nga pe ba olinga même bana na nga oyo ba olinga te ke ba kunda nga ba linga nga netoko ba ke boaka nga ndenge wana ozo mpwana bon soki famille sali on te mboka ekundanga ozo mpwana parce que biso de yande toza boye toza ba patrimoine national donc toza déjà sous kutu ya ba famille peteto comme ya ekolo ozo mpwana et puis ngai na niveau de ya mutu so na kufi ba olela na palais du peuple bon on est là on a parlé du peuple mais l'a dit Sobé et le retour bat mon amabe yum toza patrimoine national mais oza penchant bat baby qui les loso ba tanga phénomène l'a dit Sobé baby qui mutangiam we ranson au moins quelque part père mo bat au bomsa au mi bomisa mo non moni na monde art ils tous artistes mais tous rappé na pe na droit wana na komo na peke na sepela na ngata mso na mutuboy mais déjà clan wenge mobimba wenge d'ensemble donc tant lo baba ve na biso ba we ranson de la forêt tozo baba ve na biso ba mukologie ben pia na papa chéri to lo baba ve na biso ba Blaise Bula ba tozo lo ba fondé Masela tozo lo ba ve na biso ba le makaba tozo lo ba ve na biso ba Marie Paul ba Kumumanda chante ba ve Adolphe Dominguez batata donc tant lo ba déjà biso to ba jeune oyo to zu goût ya musique na génération dans na clan wenge on s'en prend to za ba na viva ba victorien mais musique ko comprendre pe yo mo po komi pena na besoin que obi ba série to kola to to zu nzeta bambu to telemisi to zu nini ba fil de fer vous salez le quoi micro boui yo po salango bien sûr tant to kola to no salango donc jeune union surtout à lingara tara moi kama mandule to suis ba drum ya ba bidon ba nini tout ça to zo beta to salé orchestre na biso bambunda banzungu on s'en prend to yemba banzembo ni to yemba banzembo ba wenge on s'en prend na ero na ko manzembo ndeni to yemba banzembo ba wenge donc ça dit to za ba wana déjà eza to ba génération to ko lo ba wenge tant to komo tsa esprit ndule baba vient na biso mais parmi ba vie yango et apena ba vie mususu oyo
ayebi pe ke anga linga esobe nabite ke bamsu balinga ngati po nazala déjà nazala bango tuna na manda chante na kana tata na lagana Marie Paul na lagana vena nga jibe piana dernièrement na aki na bibwa na concert na ye apesa nga pe espace na sekisa bato ausarate asala nga pe chweke baba vena nga mais quand même de la forêt aza ve mo to zara na ye anytime na ko vanda boy vende nini petit nanga mo petit nanga mende oso comprendre aza ve mo boy to zara aza pe mingi ka ke mo boy tam so na projet na ye mo boy bobenga isobe faza na likambo wana oso mona aza ve to zara moi trop na ba makambo contact au asara que pour na Zénith beaucoup participer na ba vidéo ça manene parce que batom tout na so bang zwara combien vidéo ne va participer moni voyage wana ya ndeni nga déjà ça qui voyage à liboso oyo tu voyage na maison mère donc ça dit autre na ba vidéo na ba ça comme deuxième Zénith na nga na presté na salle mythique ya Zénith hein bato belé ta msusu na ebité to yebi pété ya mutu na mutu menga déjà comme nga ils a affiché na bato ba presta na Zénith de Paris et puis nga deux fois déjà donc grâce à Werenson on s'en prend bato mso baza ou tout temps wa bengo na likambo fo ebisa yeke ngai avana likambo na yo fo pesa nga autant d'autant wa peso déjà nzela a peso na likambo naza déjà sobe na sobe so na se retrouver tam susu na likambo mo bo ya Werenson so ki 50 personnes ba yaki po na ye 5 personnes ba ozanga pete ya obenga na mpanzi mais la die sobe ndeni niko to mona na mamba wera mais biso peto ana idée mo bo po na yo peut-être on s'en comprend mutu aganya ka vi na sima mututi on s'en comprend donc tant to kindaka quand même azalaka mutema rofungwama abisaka biso abike ngana ye na bino awa na compte ya Zénith mais ba concert musu to beta na ba Lyon to beta na ba Nantes to beta na ba mboka mususu mais so bozupe contrat na bino ya théâtre boko beta po bozwa balar bo somba baka au salaire combien de mois to sala 3 mois mais déjà bango bakenda beta na Suisse biso na Suisse wante biso to kitaka Allemagne to kiti Allemagne to kenda beta production mon Allemagne et ça la plein tasko ndenge to alaki ngai sai vu de loin la duchesse quattro wana siko ya usawana te batu so baye bakoseka mort so to tambola na vesi ya tout na po Firenze uzomona bazo accompagner biso na ba spectacle mais yaki danger to so balara bien ngako tu voyage ngo na sombaka Jaguar hein Jaguar avec ngubu il y aura déjà honneur de profiter déjà couper ça à mbote na Williams Chibasu Shakespeare depuis Londres Zolanda biso to pesi bambote belé maman on en a ta case et puis Evelyn Joe na Londres on n'a pas 20 ans solo parce que ça na ba Congolo ba comprendre musala to ko sala merci beaucoup pour notre soutien mais le lot Esobe phénomène l'a dit mon sali frère mission hein bato so ba lobsanga ba mambote merci beaucoup. Donc, mon tout temps, on a une mission.